Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV. Les abakuki oye, les Adassa chou oye. Lelo toyeli bino toujours deuxième partie ya télé tournage nabiso nakati ya Sila Bisalu officiel elongo na Alicias. Alicias aye koyebisa bino ke film o ezoya soki o partager te se koza vrai abakuku te. Film o ezoya soko lobi te se ke oza vrai abakuku te. Alobi makambo bango bazo sala. Boko sentir retour ya Alicias. Boko sentir retour ya bonbon na biso Alicias. Bozo mona Alicias azana kati ya tournage nabiso ba caméra yango wana liboso na ye donc azo loba azo tourner wana bozo mone azo tambola nièce nationale mwana batu nièce batu ya Sila Bisalu Bekam pomba scène la maman de Zabakouk wana bozo mona télé tournage nabiso ezo continuer toko la bino toujours ba partie ya ba vidéo nyonso ya makambo ezo leka nakati ya SB. En tout cas, Bokozala décidé bino moko boko mona Alicias nakati ya SB de retour avec force. Je m'excuse. De retour avec force. Boko mona siko importance ya bana na biso ya ba bonbon na biso nakati ya Sila Bisalu officiel. Tobeleli na babakuku nyonso. Ba o nyonso ba sepela na musala ya Alicias. Ba fani nyonso ya Alicias so bomoni a tourner de partout. En tout cas boya ko consommer, boya ko continuer ko consommer nakati ya Sila Bisalu officiel. Et sika o ezali maison de production oyo ebimisa ye. Les abakuko, les Adassa chou, tozo bele la bino, na koyebisa bino lolenge boye. Babakuko, to lembi koyebisa bino ke bo partager. To lembi koyebisa bino ke bo salabo. Bino moko volonté ya motema na bino, etinda bino bo consommer ba 15 minutes. Volonté ya motema na bino, etinda bino bo consommer ba film, bo partager. Bozo lela Adassa ndenge nini film ango ezo umela boye pona eya boza la passion oyo kutu eza ba 15 minutes eza wana bozo tala te bozo partager te bonso film ye. En tout cas tozo belela bino babakuku bozong sa premier amour o bozaki na ngo epa ya maman na bino Sila Bisalu Bekam la maman des abakuku. To continuer musala na biso, to continuer ko s'abonner, to yawana to zala ebele pona kozela film na biso, to consommer, to partager. Et loko nazo beta sete ezana on a ba commentaire te. Et loko na beta sete ezana on a ba j'aime te. Mais nazo beta sete na partage. To yebi nguya ya partage. Soki abakuk moko a partager 10 films, 10 partages. Abakuku mususa sali 10 partage ya ti film et ça la journée moko toko pisa 100k. Soki abakuku ka moko to 5 abakuku bazui motema wana ya koyoka biso ya ko partager. Je vous dis que avato koma journée moko esila to sala 100k. Toza combien d'abakuku? Toza plus de 200 000 abonnés. Na 200 et 2000 to 208 000 abonnés na kati ya Sila Bisalu officiel. Tout ça la musala na biso awa pe na kati ya Adassa Temo TV toza soki na 4448 personnes. Tout ça la musala na biso to sauter ba publicité te to consommer chaîne ya Adassa Temo TV. Bo partager, bo continuer ko s'abonner massivement. Ko forçate batu balingo na vie. Ko forçate batu bazana yo. Wa sepela zanayo azanayo. Wa sepela zanayo te azanayo te. Vina yo po banda obanda yo na bango te. Vina pe suka osuka ona bango te. Weze important zana nzambe, weze important tambo na nzambe. Bata mokiba très compliqué. Mutusu yo joye po sungaye, menjora yaye pa bundisao. Mususu oya na temps faiblesse, yo aider. Menjora yaye ki pa déceptionner yo. Zwa makashi. Je suis une combattante qui n'a pas peur d'exprimer et de défendre ses convictions. Je ne laisse personne me faire croire que je ne suis rien. Je suis une femme, celle qui donne vie, celle qui éduque, celle qui bâtit, celle qui encourage, celle qui transforme et qui fructifie. Je suis généreuse. Comme c'est un message au pardon qu'on les bangate.
Yebisa bango boye. Bazala to bazala te. Toko vivre. Ela foi